Pied gauche. Et Unui. Embazier. Bilomu Biakului. Yangalala. Et Sengobi Sengote. Qui est ce voca qui est ce koe? Chai voca chai koe. Merci. Tomonike ba gauche ba mati mingi. Bongo be bongo te. Vraiment. Tozana esengo. Tomoni ndenge batata balobaki totikala kotonga Yerusalemi. Tokotonga be tokotonga te. Tokopesa be tokopesa te. Tuzakolana ne baloba. Toyokani hein? Bakangi bango wakomi na Mbanza-Ngungu le 3 octobre balobi condamné à mort. Siko bamemi na likolo boloko ya liwa yalobi très avant ekende mama na bana baya to solola mama muyiru na ba papa bakendaki très moyen démarrer ezali te bamekaki esimbaki te peut-être religieux ya bango na bango bato moyindo Pespe Mondele a conduire yango train et keite. Kino mama na papa bakomaki. Kasi pe na Bible totali. Jacob mwana ntuka na ye batekaka na Egypte. Joseph, Yosefi. Kuna bavandaki bakomaka ba mikolo tata na ye alobi soki nakufi nzoto nanga ezonga na Kana. Joseph alandaki. Tango akufaki pe nzoto ezongaki na Kana. Sikoyo ba mama tango bakomi na Mbanza-Ngungu na ba papa boyoki ke condamné à mort na kei na kozonga te. Kasi nzoto nanga soki na kufi nzoto nanga ezonga na nkamba. Alobi na papa Mfumolongo mwana 3 ans. Ayokaki bi ayokaki te. Voilà. Te 30 ans na ye nyonso asali yango na Lubumbashi. Kote ya kuna 30 ans ekokaki na 51. Balobi na ye yepe kutumta lobaki na bagarde ye moko abimi le 4 abimaki le 3 30 ans ekokaki te elakisi ke kozonga na ye komi na Kinshasa. Kora ngo tokotya wapi na mokoto tokotya wapi ye moko asineli matani mayo mabele nde bapesaka ye
ezaki zamba te babongisaki batiaki tata Kimbangu na Matadi Moyo. Banani bazali kobatela bango basurveya donc eza bino bato mosusu te peut-être basoda basoda oyo nazomona mpe bino bozali wana babatele bandimi eza boye te Nzambe atalelaka biso na likambo wana mobulu te kimia toyokani sikoyo ya bango bazwi nzoto bayena wana Matadi Moyo mobulu ekoyaka kuna toyebi yango de grâce à bino bozalaki wana bokabolaki ti kore ekomaki bi awa na nkamba esengo to esengo te sikoyo toye kosala nini voilà le 2 avril ezalaka banani le 3 avril ezalaka banani yelu célébrer toye tozala devoir soki bapesi biso likambo tosalela yango toyoki biso tozala esengo oyo bayaka avant bango nde bayambaka oyo baza koya elingi eloba lelo okoti na programme koyamba bapaya ya kotia kimia na kati na mboka ya kobongisa makambo esika mabe ezali topekisi mabe ezala te toyokani miso na biso kosala misala oyo bakotinda biso mpo bakoya basepela lobi mpe ezali ya korale Yerusalemi oyo tolakisaka ndenge papa Kimbangu akotelaki awa na Yerusalemi na bato kasi oyo kolanda biso nyonso na misala ti samedi na misala dimanche lelo nde tokotala bapie gauche ndenge ye na kopesela ntinsani après lelo bokosala nini ntinsani lelo eza ya ntinsani mpona pie gauche lobi mpe eza na ntinsani mpona Yerusalem ndambo na limité parce que tokobandela na tokende kuna na Kinsungu entre na ye awa na nkama soki tokokoma lere ya malamu tosala ntinsani te moye te bon lelo eza jeudi lobi vendredi lo makambo nyonso samedi na dimanche alors ngai nakoloba te papa mbenza nde akoyebisa bino mpo na ngai nasuki wana na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Merci papa mpona ntinsani papa na Yerusalemi na pied gauche soki tokoki kobunda lelo ekozala malamu pamba te lobi programme ezalaka ya ntongo mabondeli mpe kokende kuna na Kinsungu
pe mokolo ya poso yango nde remise ya bakado phare pe bakado nyonso toye nango. Dimanche ndenge papa alobeli yango yenga kobongama ndenge bapaya oyo ya le 6 avril bazali koya yango ndenge papa peselaki nga programme na kati na ndako tinsani na pied gauche na Yerusalemi tosala molende nde lelo po makambo mosusu ya mike mike oyo ezangi soki mtinsani esalami lelo kaka na pokwa oyo biloko mosusu esombama lobi po ete samedi dimanche tozala na retard te na ndenge ya boyambi bapaya ya programme papa apesaki nde yango wana na ntina ya maloba papa mfumu wa Nlongo papa Diangenda solo etiamaki mokolo na mibale kasi emonani ete na mikolo na mibale wana mingi tozalaki na nzela tolandaki yango malamu te na réclamation oyo esalami na bandeko mosusu esengelaki ke message ya papa mfumu wa Nlongo na biso ba pied gauche na bandeko ya chorale Yerusalemi mpe faki na message na ye papa Diangenda alobi ete ba pied gauche to ba surveillant fo bosalaka mingi ensemble na faki tout à l'heure là na bandaki komona ba pied gauche balingi kofongola nzela te mpo na faki mpo na honneur ya papa nzoka nde papa Diangenda alobaki ke tosalaka ensemble wana esengo te na botosi nyonso bafongoli ngutu nzela yango mbala moko yango papa akosengaka nga ntango nyonso makambo papa Mbenza yo mtu ozalaki témoin wana nakoboya yango te parce que ye moko papa Mfumu wa Nlongo na ntango wana ayebisaka nga boye bo enregistre makambo na nga nyonso na bamouvement oyo naza kosala makambo nyonso bo banda kolandela yango pamba te na mikolo ekoya ntango tata okozonga makambo mingi biso bandimi tokoloba ete bapapa balobaki ndenge wana te papa babimisaki likambo yango te kutu toyebi kuti sika nini abimisilaki likambo yango papa surtout papa Diangenda na ntango wana soki ntembe ezali obimisi kaka message na ye soki botie bato bakozala convaincu ne ndenge wana papa akosengaka nga ntango nyonso makambo yango parce que papa Diangenda ntango nayebisaka nga na conserver malamu maloba na ye ezala audio ezala visuel nyonso bobombaka makambo na nga po mikolo ekoya ntembe koya me na ntango wana soki botikaka maloba na nga moto akotia susu ntembe aza te ndenge nini siko ebandelaki likambo yango na l'an 2023 ntango papa Simoki Mbangu na bandi batourne na ye nde ntango akendaka Tadi kuna ya mama Mwilu na bozongi atuni ngai papa Mbenza eske oyebi likambo ya kiana oyo papa Diangenda alobaka na 5 mois ngabi oui nayebi likambo ya kiana na ntango wana na 5 mois papa Mfumu wa Nlongo papa Diangenda azotanga sala tourner na bamboka pembeni siko tango akendaka na kiana awa na zunga kiana Mwemvo eza pembeni parlement ba section ya Nkamba ye kuna balelaka na ntina ya banyama na zamba bazomona na susu te bakosala mitambo komona akati mutambo nyama aleki bangolo na mai ezokomona lisusu te mai ebo ezobima lisusu te o nyonso wana mpona kolia ezomona lisusu te manioc okomona eza nanu muke ebandi kopola osini wana basengelaka mpa papa Mfumu wa Nlongo papa Diangenda tunaka bango mboka na bino to section na bino kombo kiana elakisi nini donc elakisi chance libula na bunkoko eloko oyo pesaka bino bomoi banegligeaka yango te bakotosaka ezaka na mibeko neti biloko ya kolia awa par exemple biloko mosusu etekamaka te
soki bomeki kaka koteka eloko wana oyo batekaka te ale biloko yango mpe nyonso ebungi ekomona lisusu te. Par exemple oyo toza kolobaki bandonge awa sikoyo ezomonana lisusu te. Periode oyo ya avril nde sikoyo nde bandonge okomona mais ezalaka susu te mpona nini boteki. Alors sikoyo papa mfumu wa ndongo atunaka bango sikoyo kiana na chance wana soki ebungi okosala nini na bunkoko bakosalaka bikilakila bakosalaka net mutu abetaka munduki soki abeti nyama azwi masasi makile esopani susu kutu mitiopo ebimi kasi nyama ye wana akei koyeba te eloko moko ezalaka motema ya nyama oyo azamba. Donc na bunkoko mwana soki abomi tata kaka mutu aliaka yango soki opesi na mutu mosusu chance ekei bamosusu mwana abomi nyama mobimba nango ake koteka olinga alongola motema siko tata me mwana abomaki nyama me motema namoni te me ateki nyonso okomona eke okobeta nyama akozwama lisusu te nde kiana na ntango wana nde sikoyo fo kosala bikilakila po ete likambo wana ekoka kozonga ya bunkoko na nzambe soki ndenge wana eza kosalama sa signifie ke totosi mibeko te eza boye te. Surtout na lingomba tata Simon Kimbangu oyo ke bozali bana ba tata Simon Kimbangu bosali likambo oyo tata Simon Kimbangu atali kopekisa ba chance na bino nyonso ebungi ti kino okozongela okosala kosenga bolimisi kosenga pe bolimisi na motema moko kosala teke likolo ka l'essentiel na sengi bolimisi soko sali ndenge wana ekozongela yo te ndenge wana papa Simon Kimbangu kyanga na tuna kangai de sika wana siko alipsaka nga bosiko oyo tia message wana papa mfumu alongo banda tango wana na bandi ko tia message pona lelo papa esi alobi na suka ye ko yepsa bisiki to sala ntinsani wana pona ko yamba papa ya yango tokolanda siko ye moko papa mfumu alongo ndenge nini asengela kabiso na tina botungi Yerusalemi to botungi lingomba bongo tokokota nde na message na biso oyo totiaka mardi po biso nyonso tokoka koyoka awa toza koprofite po toza libanda ya kati ya ndako ya Nzambe mwai toloba makambo nyonso ekozala te yango tosengi na presse tolanda papa mfumu alongo na tina na misala na ntinsani ndenge papa asengeli yango ye tokoyoka pe message ya biso gauche ndenge alendisaki biso topesi nzela na presse. Alubela kama okay na mokolo mitano barish soko bazala kopesa kabiso mbongo ezali malamu kansa malamu nde bakota na biso na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni papa Simon Kimbangu azalaki mandiante yango na ngampe na mekaki kusala na mokili mobimba ngumbo yisalami nanu te biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandimi te kasi bandima te ezali ndenge wana donc mpona nini esalamaka nanu te banani bakutunga yango biso moko tobenga mamba mandiante yango nde tolati bilamba ya simple pamba te soko tolukaki nzela tokenda kuluka bilamba oyo ekute cher Nzambe azali mayele alakisi biso la couleur verte la couleur blanche to gagner sikasika il faut tokenda kaka liboso tokamata ba exemple ya baninga te bango batudi na mbongo bango boye na boye yo zada tata na poto akutindela yo eloko ozana mama te oyo akutindela yo eloko biloko nyonso ikukuzana na yo malamu nde yo moko sala yango ndenge balobaka na français tozana vache mère te ndenge tozana vache mère te moyen pe kusenga na poto kuna ezali te donc musala na biso nyonso tu bobandeli ezali awa malamu nde isika bobandeli ezali esika wana bato bantu bazana elika sepelana likambo wana pamba te dinguma na biso ezali dinguma ya suka
bondimi yangote tozale kutunga lengumba ya suka yangwana toujours ntsintsani papa pe Alex na ntsintsani ntsintsani Amerika mwizali isika wana biso watu wadi bosoto sali ntsintsani te est-ce que bino bokan ntsintsani ngo yebimi na kimbangisi me banani bo yibi basala ntsintsani ba Israel basala ntsintsani elelo yaya baninga bana biso ba memi ni biso mukana matata nzambe babengenga ya diangenda kusalisa kantsinza muyibi elelo baza kusala ntsinza baza kusala te ebongo temenga bango banani donc nkakane mivi bawo monon tekolo bango bawo bakasikombo kalanga diangenda kuna salisa kantsinza ni muyivi ebu bawo nsene kuntsinza ni sibatadila ika mono sarisanga ntsinza ni muivi ebo bawo banani sito kubabokela bawo bankaka mono ntekolo ko mingena kena mifoto kana furkina arte nécessaire ne ya mudina bubu tangu ye ba visi de voir c'est vrai kede na switch nango Kimbangiso ye de kama moko etikali na yo nangai o kanisa ndenge nini ye tata nzambe andi makiete akita wana se awa njutu na mutu asala ndenge mutu akusalaka kwata yibana de susute nde ya zali nzambe nakoloba kambala na mbala oza kumona ka mama ndumba oya za nangai akamati iloko moko ati pembeni na munoko na ngai kwate diluba moko te ekoye na mabele ya lingete maluba manso ngana zali kopesa wa eyingira na kati na enregistrer wana ngai na kogo kukufa kasi makamu matikali oyo mususu azali kokomaka manso nazali kulubaka bakomi yango na kati na mukanda omoni ba photographe batundi po ate bajwa kabilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kujwaka ba mouvement nyonso tu nazali kusalila ajwa yango même soko nga na kufi bokutala lisusu babilili wana ezali kubouger ezali kusala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sindima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kuzwa njutu ya papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomoni yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango baya kozwa ntutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi pied gauche Yerusalemu oye yango eza komonana te ezala makambo ntinsani ndenge papa asengi biso likambo ya mutuya oyo papa yangenda alobi ndenge nini ye nzambe asali likambo ya kosala eke atiki likolo aye kofanda na nzoto ya mutu pe azali kosala makambo na ye emonani na mangomba boni moko kaka ezali na ntina yango alobaki yango oyo toyokaka na pied gauche ntango toyembaka nzembo na biso ya honneur onzambe osi tosamanga ntango toza kotambola korali esongisaka nini solo ezali nzambe
Papa Simon Zambe. Tu vas résoudre ton sénateur. Papa diangenda zolo ba makambo nyonso biso pe yango ka tozokolanda. Yango bakosa biso te. Tolandi ndenge ye moko alobi. Histoire ya bozongisi nzoto ya Papa Simon Kimbangu kolongola ngo na Lubumbashi koya nango awa. Film ezali ebombami na bato na presse. Ete ndenge nini ezalaka na 1960. Potango wana badutu ezalaki suti na mamindele. Eske nzoto yango ekufa nango ekoma poussière ndenge nini? Me nzoto baki kokuta nango mobimba nango na lisu moko eza kofungama moko eza kokangama ya kokangama eza kotala bawe ya kofungama eza tala banani biso manso wana mazali na batu na presse kolakisa ete nzela tozali kolanda ezali ya solo oyo ndenge ya lobi ke batu na ntembe bakozala periode ya batu ya ntembe ya ngoyo penza eza komona eza boye te kasi na baloba na bango yango ezokopesa biso makasi siko toyoka maloba oya biso ba pied gauche na faki na ba mouvement nyonso ndenge Papa Mfuma Longo Papa Diangenda lobelaka yango po biso nyonso pe toza makasi. Batata pe maman, papa Elongo, responsable numéro 1 de la région du Haut-Zaïre. Soko question na yo ezalaki boye musala mwa surveillant na kati na Ngumba, est-ce que ezali nécessaire? Soko ezali nécessaire te nde wana nde bapesi yo réponse. Mais ndenge opesi ni question yo solo on dirait kanisa ko peza mingi te tala nan mais surveiller isaramaka na date nini kala to sala ki surveillance na date nini yango isaramaka na 1959 mbala di bosto to linga ko kana ko jwa njutu wa papa ezalaki na 100 août 1959 hein. Et mon akibiso était au coucou utiliser les militaires était pour être ba encadrer bandimina bisu ne pour être bâtir bisu mubulute. Donc malamu de tous ala na iloko na kati na Ngumba na bisu oyo ekuki kuzala na bisu lokola encadreur pour être maintenance et discipline na 59. Tikamwana esalamaka yango na tobenga kinkala ndengeni de kusala vraiment nzambe alala kate on dirait inspiration esalami yango na ndemo sala na binu ya surveillant esalamaka kasi epesa manaka condition montignon surtout pote azala surveillant tout d'abord azala mundimi azala mutu oyo azali mutu na boboto pa bati zali soldate de to kanga bato to nyokola kabato te. Il faut azala mundimi pas maté mundimi akolinga kate de konaya mona passe na moni bino bo comprendre rôle na bino te or que yo zali muinda utia mona sena mesa te yangwana ndeto sala ka surveillance pour être vraiment et mona ka biso de ezali inspiration de Dieu. Tout ce que nous avons fait au sein de l'église c'est vraiment par inspiration. Ce que boite de yango de kufaki kasi au monito sali musala ma surveillance lelo okanda wapi ok kutana ba surveiller na bisu zali donc diboso mundimi ozala chrétien convaincu na musala yo pamba te ezali passe soko oki di bode na kupesa kana minuit maître mbongo kutala kana ngambala na bala na lera midi kuna na monkoto para bino ba surveiller soko bokwa ko yiba yango ndebo zana makasa ndenge mususu yango na papa surveiller musala na yo ezali musala moko munene ezali musala moko munene
soko tutali na batu musu baba surveiller bazali soko mutu akufie iwe mukolo kufe tata okanda kukuta na surveiller mboko ko yamba yokunda azali kaka ndenge wala taka ndenge wana kaka siye bilamba ndenge mususu donc musala no ezali musala mapaba te na lobaki yango lobi solo musala na bino ezali musala kusakana yango te le mimoni bino ba surveillant bako compare bino na banani surveillant ya azali nani est-ce que bino bozali ba soda est-ce que bino bozali ba messager bino bozali bato ya sûreté oyo bato ya nani c'est-à-dire mbala na mbala soko tokokaka kuyiba mosala na bino nde bokesani mingi ekokomona pai na bino biso tozali non violent c'est-à-dire bato na kokonda kobunda te bato ya kotiola baninga te bato ya kofinga te kasi baoyo bangune na biso bazali ebele oyo bakofingaka biso oyo bakotiolaka biso oyo bakobundisaka biso nakanisi nzambe azali nzambe na bojungi ya njutu ya papa mbala ya liboso wana nde nzambe asalaka manifestation spirituelle très poussée mpo ate bino bozwa ndakisa ezali mosala moko kitoko na kolobaka likambo wana mpona nini mosala na bino ezali mosala moko ya ndenge mosusu mpona nini ye tata nzambe azali na banjelu est-ce que moto akobundisa ye kona ndekolo azali na ye te kasi azali na banjelu tata simo kibangu kamatekeka na titre wana ngana kokanda mosika te mais ntango na biso tokamati basurveillant yo surveillant kokoloba na ngai te baloba na yo te yo okumi nani ozali kaka ndeko na ngai or ke toyaki mobembo mutu na mutu na mobembo wana yaki nzambe akamataka eloko apesaka ye oyo eloko nzambe apesaka yo salile yango yo ozwaki vocation na yo mpo te ozala surveillant obi ozala surveillante ozwi titre na yo ya surveillante obi ya surveillant zali na yango sala mosala na yo mpenza malamu ezali pasi nayebi malamu vraiment nakomonaka mawa mingi ezali pasi kasi bozali persévérant wana tata nkala mote vraiment na équipe na bino napesi bino longonia félicitation pamba te bolakisi ndenge na bolingo oyo eza na bino banda 59 esalami likambo oyo première réaction ya satana ezalaki na 1960 na bojungi ya njutu ya papa mbala liboso wana basurveillant bolakisaki ete solo bozali basoda ya mokili te me bozali basoda ya mulimu pamba te bolakisaki lokola ozali soda ya mulimu maanso na yo okozwa yango mpe na ntina na molimo kokamata ye na makambo ya pamba te na baninga pamba te kuna bazali kosala boye yo mpe okona kosala ndenge wana ezali mosala moko monene bino bozali kosalaka ata mbele yo okosalaka mosala mwa mokili te ezali mosala mwa molimo sala yango na loledo te zala orgueille te mpona nini bino bokamatani na nzambe yo ondimi nde ozala surveillant ezali pasi na kolobaka solo na kolobaka yango mbala na mbala donc esika wana bamama na batata nakanisi bokamata mosala oyo na lokola mosala ya bato ya mokili bino bozali basoda te ezali te ndenge ntango mosusu obandi kosilika obandi kopesa makambo oyo ekoki te ozwi lifuti na mokili or ke bozali bato na lifuti na mokili te elamba yo moko olati kasi malamu nde osumba moto akosumbila oyo azali te ndengomba akosumbila oyo elamba wana te wana elakisi ete solo bozali bavolontaire mpona kosala tata donc na esika wana batata surveillant na bamama bosala mosala na bino mpenza na kitoko solo baninga
baoyo bazalaka bapêcheur, c'est-à-dire oyo bakuzwaka bambisi na ebale. Azali kuzwa bambisi sikasika watala mutu azali kuyabu nokinoki beza kurei kamati ye o kamati singa obakili ye akamati singa wana yope obeni malembe chie na kati na bwato na kanisi mutu wana kubusa na yo disusu te, mutu wana kubusa na yo disusu te na tino nini pamba te solo pesi ye lisalisi soko yote nde moyen ezali te obenga ye nani sauveur na yo soko yote ndanga na kufa. Donc baninga soko bozali kusala mosala oyo sala boso na boboto junga na yo sima lokola mwana moke bamona yo loko pamba pate ozwa plus de mérite soko zali orgueilleux ay ojubele du foot na mokili batata na mama surveillant ngai nazala kusenga na bino bo continue kusala mosala na bino soko papa sala bino na pele bozala ki na tamu mo eleki soko na kamati bino na kuluka batu ya kisasa boka na musala okoma na bango bakoya mingi te soko na lumi surveillant mbala moko musala na ngape sili soko bandi de kambu malamu de usili sango pato zo lifuti tambula na solo kula kutika tende moto fungola yo mi sumpato mona musala na biswa na surveillant ekebe pamba te bo milimu mabe ko tabala kana butu tata bo yaza kufungula miso afunguli miso ndenge na mukili de kolote bosala tasona likamondenga wana pamba te la komona kayango na linyi na ngai te malamu de bosala ba surveillant ya mulimu kasanju tute ezali te bato bafungula kamisu soka funguli yo misu obadi kutala kama kamboyo ekopesa yidi susu nzila ko zala surveillant kuna nabuka wana te awa ozali surveillant okomi kuna ozali surveillant te ezali mabe malamu do awa ozali surveillant o mona ni boye o ezali kaka ilamba mais mukolo wana pe okufa okolata bele surveillant okoda kukuta bele ndenge yo latili awa même soko ozala kina yo na musala ozala kana bilamba ya surveillant te okufi ebe okomona na kana bilamba ya surveillant pamba tawa na kati na mukili ozala ka surveillant ebe malamu nde ozala surveillant ya mulimo ya njutu te kundima te bafungola yo miso kundima te soko mutalubi eta kufungula yo miso abebisi yo ngana ko kufungula yo miso te miso na ngai makufungana na mutu te orke na kati na bino batu bazana mango ba yela ndenge mususu bazali pe na kati na bino na kati na ba surveillant bazali alors bozali na musala alibete ya fungula yo miso kundima yete akufungula yo miso otali makambo ya satana ya nzambe te sima kufungula yo miso akusenga yo likambo isoko pesite bokamatoni kamba te so moni likambo na ye yangwana bangali wa ya mulimo kubanga liwa ya njutu te orke bisu to kolonga na bisu nzambe akosa kate bisu to kolonga nani ayibaki tango musala we bandaki na tuna kinkala eske kukuka alibi na makati na nzambe na kukuka soko to kumi lelo ya solo na zane sengo kamba te bosibo umili na musala yo malgré pasi malgré kutolama kasi bokanga mina musala bozala barugo yote soko na bengi binu patoka na musala ale kamba te binu bozala ki plus dynamique sema na binu des alaka ba musicien kasi na binu na ba musicien sigal siko bolembi or to koko ko junga risu simate to zana tata ko pesa bisu te moto ko pesa bisu azalite musala na musala bisu moko to komi kukisa soko to komi kukisite moto ko sala sabisu azalite ba surveillant ba musicien ba jeune oyo de ba groupe oyo ezali dynamique pate ba sala ngumba atandele malgré le soko même ba ko yiba yote kasita lo ba ko yiba yokaka kubanga te donc